Bande konanga bokota grâce luzolo awangani papa. Eza ya koyinda la famille partager lenga émission s'il vous plaît. Kota partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na WhatsApp, partager na Facebook. Tindela bande ko lien oba kota. Grâce luzolo awangani papa. Bobengelanga grâce luzolo kota nanu. Bobengelanga vraiment grâce luzolo akota nanu aya koyoka. Eske bawanga na kapapa na lolenge wana? Botunelanga grâce eske akokoma na niveau ya kowanga na papa na lolenge wana? Tambola na mokili omona makambo. La famille mbote bandeko bolandaka biso. Bonjour na bino nyonso, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ba yanga ba o balandaka Ursil Botelo la TV, ba o balingaka biso, veut dire ba o ba sepelaka na musala na biso. En tout cas nzamba lola pambola bino. Nzambalola pambola bino bandeko bolandaka biso kaka nde tolobaka. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Benga muninga soki muninga aza musika benga ya kota ayebi te ke deja awa toye benga ye akota ya koyoka. Mama Natasha Bonganga kota zwa esika vanda. Kota penza zwa esika vanda. Mama Elima Mbongo partage lenge nini émission s'il vous plaît. Mama Rosaline partage lenga bosunganga na ba partage. Ndekololita Nzumba partage s'il vous plaît. Bosunganga na ba partage oyo ekomela grâce luzolo. Est-ce que koko wanga na papa na ndenga na bongo? Est-ce que ba wanga na papa makasi boy? Papa Kenzo ya lelo, bonsoir. Partagez l'enge mission. Oh maman Madeleine Aketa de mon cœur, bonsoir. Merci beaucoup. Ma maman chérie, maman princesse Allegria, je vous aime beaucoup. Ma maman Yvonne Nzambalola Pambola Bino. La famille bolanda lisolo e banda kindengeni ni po grâce luzolo awanga na papa. Voilà awasiko tokomi. La famille na ebisa bino soki filme sili toya osala live. Mais malheureusement mikolo bomo nanga na ba live te po naza vraiment occupé. Donc nazo vanda teke na vanda 1h du temps boye na vanda po live na sala sous 1h du temps sous 1h30. Alors nazo pena tenter ya ko vanda pena 1h du temps na af na vandi po na sala live nazo zo temps wana te bolimbi na 6 semaines to banda kuna to zongela ba live na biso na ebike. Mama Myriam alingato sala ba live abengaka. Voilà na ebike boza ebele bolingato sala ba live bo bengaka. Ba mama Alphonsine Boubaka songo bolingato sala ba live. En tout cas na kozongela ba live bientôt. Donc vous comprendre nga moi bo occupation eza ebele bino mo bo ebika femme au foyer. Donc eza vraiment ma tante. Cause la femme au foyer eza ma tante. Voilà, c'est ça. Grâce luzolo awangani papa. La famille filme sili. Komelanga na commentaire ya video oyo. Bokota na ba commentaire bokomelanga. Eloko nini oyo yo o retenir na filme oto uchi kotala. Ete yo na nini. En tout cas chaque film il faut être arabiso. Vraiment chaque film o ezo leka. Il faut être arabiso. Donc, veut dire, soto te amateko, c'est que toi batute. Na ba filme o mère azo sala. Soki to kote amate. Soki to ozala kaka ndenge moko. Problème, au tali film, on se retrouve na 4. Donc, veut dire, on se retrouve dedans. Na problème moko boy. Mais, ote yami na ote na problème wana. Ah, soto te amate, c'est que pena toza ba rabi. O to changer te. Film outi koleka na retenir ebele. Tonobi ebele. INKKR eye pona ba solution na biso. Ozali na besoin ya ko perdre libumu tope ko kitisa nzoto mwasi to mobali. INKKR eye pona ba solution na biso nyoso. Ndeko ozali na banduta olingi libumu ezonga yo normal sans tache. Ozali na ba bouton tope ba peau noire tope lisusu ba noir na katikati ya mipende.
benga INKKR okozala desite. Tozali kotraite na bokono o tozali kotanga kombo. Tozali kotraite AVC, tension, cancer, diabète, tope épilepsie, benga INKKR ozali ya kosepela na maladi ya hémorroïde awande suka na masolo. Benga INKKR ndeko ozali na posa ya mabota ata na 60 70 okosimba mwana. Kote mibali tozali kosunga na ba problème nyonso o etali faiblesse sexuelle, constipation, impuissance, éjaculation précoce awana INKKR okosepela na INKKR tala ndenge etelemi. Benga biso na numero na biso o ezali wana okosepela. INKKR sunga libota. INKKR zongisa libala lolenge ezalaki. INKKR nde masolo. Tangu nalobi ebele, boyebake na retenir ebele. Na filme oyo, baotalisa biso puissance ya prière. Batalisi biso puissance ya prière. Kotala grâce a wangani papa likolo ya ba bien matériel, likolo ya kowele la bozui. Likolo ya koluka keno na tambola pe na mituka nga pe na simba ba dollar. En réalité pe mbongo nyonso grâce luzola bande ko simba asaleli yango eloko te. Ndeko nanga asona otali film ote kende ko kima mbangu kuna na Bellevue TV. Kende ko kima mbangu na Bellevue TV lelo to chota la fin 15e épisode lelo batie fin. 15e épisode lelo fictivement titre nango eza fictivement 15e épisode lelo batie fin. En tout cas elekelinga puissance ya prière tant lo banabino bon négliger prière te la famille bonne titre nango yango wana ti yango wana natangeli bino te o natangi mabe natangi mabe nakangaki ona mutu po natali te nakangaki onka na mutu yango wana te o nalobi erreur voilà tous les cas. Puissance ya losambo likolo ya lokoso ya biloko ya mokili grâce luzolo amemi mpoka na ndaku na bango yaya bafamie ebele bazobika makambo o na bamabota na bango bafamie ebele na yebisi bino vérité bondimelanga ebele ya bafamie ovandaka bona libota makambo marchara te oyebi te eloko nini bafrena bino obalaka ozalaka bien na libala na yo subitement kaka boye mbongo ekotaka te eloko moko ekotaka te vie ekoma kaka bongo eza na bato ebele bazobika makambo ya bongo na bavi na bango na bandaku na bango bato ebele nazoyebisa bino vérité. Batu ebele oyemona ka bovanda ka lokoso leki ayela we loko leki ayela yo mbongo yaya yela yo mbongo bovanda ka bomona ka vie ya mwana bino mo boye directement subitement ka boye échanger boyeba te eloko ni yaya makambo susu il faut kolandela. Tala mama milo 50 milo likolo ya mbongo abande koyina même mobali na ye moko likolo ya mbongo mwana zoya nango ayebi esika mwana zozwa mbongo te mais comme mobali na ye musala esilaki mama milo akomi ko préférer mwana na ye po mwana na ye azoya na mbongo eza makambo esalema na bandako ebele. Ya ba makambo ezo salema ba réalité ya ba film à Bellevue eza ba réalité ya ba vie ya batu. Bomoni ba film à Bellevue eza ba vraie réalité na ba vie ya batu ba film au total ba vraie réalité. Kota na TikTok o bando tala masolo ya batu o bando tala ba makambo batu ba traverser na ngondo comprendre que non ba film à Bellevue ce sont des réalités o ezo leka na ba vie ya batu. O ezoleka na ba vie ya bato tala Davina likolo a piolo pio kipaka esika ya kobeta masolo ndeko nanga place nyonso te babetaka masolo tango balobaka ka mire ezalaka na mato ya koyoka balobaka ngo na tina
soki Davina apwa abetaki lisolo wana na ekole na bango te na université na bango te mais grâce luzolo pa alingaki akota na famille na bango te grâce akoti na famille na bango adiembeli na famille na bango pourquoi parce que ye moko Davina abetaki lisolo ndenge abetela Linda lisolo ata soki ezalaki ke grâce ayokaki te Linda pa kokai mpe kokopere na mutu Linda pa kokai mpe nga kutu na début na ndo kasa kwa Linda koperaki na mutu or ezalaki nango Linda te mais ndenge ka ye abetaki deja lisolo Linda pa kokai mpe kokopere na mutu ke non toliaka na biso famille wana mbongo ke toliaka bango mbongo toyokana akokai mpe koloba ke toyokana toliaka bango mbongo pour ke tozolia bango mbongo koto ngana yo tozokabolaka akokai mpe kosala ngo mpo le cœur de l'homme est mauvais yebaka esika nini ozobeta lisolo kotalaka ka te natali théâtre esili na sepeli mais zwa mpe leson kotalaka te par sentiment zwa mpe leson zwa mpe mayele na bathéâtre bafilme ya Belleville ezopesa bato ebele mayele ezopesa bato ebele mayele parti ya grâce elelisinga likolo koluka koganye ebele likolo koluka awangani awangani grâce awangani papa na ye aya papa bawangana ke grâce awangani grâce akomi kabengele wa kabengele wa kabengele likambo nakoki yango te aya nakoki likambo te tout ça à cause de l'argent yaya ndima famille na o lolengo ndima famille na yo lolenge famille na yo eza ndima famille na yo lolenge famille na yo eza yaya yango nde famille na yo yango nde famille na yo yo ndima ngo lolenge eza likolo ya kowanga na famille likolo ya kowanga na famille grâce luzola ke kondima kokota na famille ya baninga ake kondima koyiba papa ya baninga nyonso na po ayokaki po Davina azalaki sage te bobatelaka basekret yaya surtout sekret libota demo pa kokota profite yango lelo tomema bokasi lelo tomema bademo ebele na bavie na biso na bafamille na biso po anini po na bilobaloba pona biloba bato entouré yo oyebi mutuna makolo na bango te oyebi bango te mais yo directement oye obandi biloba ezo bomisa eza na bato ebele bafongola baporta liwa na bafamille na bango likolo ya biloba soki Davina azaki na biloba te soki Davina loba na biloba te je pense pas que grâce luzola linga yeba likambo wana soto ye pe koto le ya ndaya ake kokwea na mobali moko mobali abimina na mobali ya mwasi ya mwana na mama na mwana bake kwea na mobali moko po nini bilingalinga famille bota famille bota nzambela gai félicitations na équipe mobimba mama Belleville Kandi nzamba batelaka yo félicitations Belleville Kandi félicitations vraiment film eza na ba leçon ebele mingi ba mama bolingana bino bana mikie ba takate wana ba bolingaka mwa ba petit chéri okoya kolinga mobali ya mwana na yo bandeko ba bolingaka ba petit chéri nzambe nanga okoya kolinga mobali ya mwana na yo okoya kolinga mobali ya mwana na yo nzamba lola okoya kobima na mobali ya mwana na yo pian obimi na mobali ya mwana na yo likola kolinga bana mikie tala lelo mama nani mama Lea na décor bakelinga mwasi na mobali décor alingi koto mwasi mama Lea alingi mobali donc mobali o azobima na mwasi ya décor ye wana zobima na Lea ndaya tala poto oka pena so maladi bakaboli yango mama na mwana eza makambo esalemaka nini su natangi te nazwela bino parti ya Belleville na mukanya
parti ya Marie-Jeanne Bololé nanani Marie-Jeanne Bololé na nananyo nanani nanyo nani Marie-Jeanne Bololé na mama Musika makambo Bellevue banda oloba tala ça fait mal au cœur obokoli mwana na yo obokoli mwana neti Bellevue abokoli mwana ya ndeko na ya kufa obokoli mwana ale mwana lingi abala lelo mwana keluka ba famille tata o basundola yaya esala ko bokola bana c'est pas facile hein? C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Obandi ko bokola bana no banda to bazaki mikie wana tata sundole lio mwana. Asundole lio mwana yo moko bokoli bana na yo bazalaki mikie obokoli bango ti bana bakola kate bakoli. Ale mwana zwi libala. Batata baye baza pe ko préciser na enveloppe na ko tia na facture to ko tia boye to ko tia bino banani po bo préciser na facture to ko tia boa banani ça fait mal mais kotala ke na ndenge mukili ekendela na ndenge makambo ngo ezalaka pona koluka kimia na libala mwana esenga aka ko accepter condition wana mais ça fait mal au cœur. Ça fait trop mal. Ba papa botika kotikela basi ba charge. Obota na mwana mwasi moko boye. Zwaka charge ya mwana na pour que lobi kuna tango ekoma na libala, bo pe sa famille wana pe pasité, pour ça fait mal et ça la rapasi. Et ça la rapasi. Bino ba charge na bino bozwa rangote, mais bolinga batu bazwela bino ba charge na bino. Après lobi kune komi mwana linga bala oye pozi ozi pe veste nazwa boy soni sala rabino filme o ete inga na makambo ebele tala o ekomela ki Keni soka zaki na vie de prière na ndaku na ye soki azaki na vie de prière na ndaku na ye mbongo ya mabe wana elingaki kota na ndaku na ye te po esala ba effet elingaki esala ba effet te mais Kenya zaki na vie de prière te ye na ya pesi eza lokwa biso batoto zaka to oza musika ndeko na tindelo eloko mbala moko jelo kwana na lambi na lie oyebi te mbongo wana zwi yango wapi ya na okimawa il faut beaucoup prier. Batindelo biloko uchi Congo za na pays étranger bondela pona biloko wana eza na biloko ebele to lia e créer ba trouble na ba santé na biso na ba vie na biso na ba foyer na biso ba biloko ebele to lia et na ba biloko ebele to lia e créer ba trouble na kati ba foyer na biso na kati mabota na biso ba famille ebele bazo vivre na se ya malédiction oyo ba ndeko na bango bakenda koluka libanda sans bango bayeba. Triste réalité totalika film mais elobi ebele totalika film mais elobi ebele tozwa moni film o totali zwango no na misu mususu zwango na misu mususu ya soko tali yango bien te bandela kotala ngo kende pena bandela kotala film o totali zwango na misu ya partager lenga pardon bino bo partager aka soko boyoki kuna ba fingi biso boye bo banji ko tindela biso ba lien so boyoki kuna ba finga ki Bellevue boye bo tindela biso ba lien s'il vous plaît ba lien pe ya o partager yango yo. Tant que tu analyse ya film boy esenga ba partage na bino na place botindela batuka ba finga ki Bellevue opandi lien o peza lien ya kopanza partager lien oyo mutu tanga koyoka analyse ok ake kotala film yango a comprendre partager lien o s'il vous plaît boti ko partager ka ba lien o bazo finga Bellevue wana botindela biso bomoni ba fingi boya ko sala be émission bo répondre non bo partager pe ba lien ya boye tangu biso pe tozo lobela boye esengaka pe boye pe bo partager bo tindeli pe bandeko bakota balanda analyse ya film ezaka pe bien film o etei bato ebele otali film o soko otali yango bien te zongela yango tala yango siko na miso ya molimo tala yango pe na miso ya molimo tia mayele o comprendre makambo ebele na film oyo. Félicitations Maman Bellevue Kandi. Soki Kenya zaki na vie de prière
mbongo mabe elinga okota na ndako na ye te. Soki mama na biso mama Milo azaki na vie de prière, trouble elinga okota na ndako na ye te. Mbongo wana eza mbongo ya moyibi, eza na bandako ebele, bafamille ebele babika malédiction likolo eloko ya moyibi. Mwana bango akendaki ayibaki eloko moko boye, bazo vivre na se ya malédiction sans mama yeba, sans papa yeba. Kozanga nzambe na vie eza mabe bandeko na nga. Kozanga nzambe na vie eza eloko moko ya mabe. Filme oyo ete ya biso. Kozanga nzambe na vie eza eloko moko ya mabe. Filme oyo elobi ebele. Botalika filme me filme oyo elobi ebele. Luka nzambe na vie na yo. Tia nzambe na libota na yo. Tia nzambe na foyer. Zwa nzambe. Vedi tia nzambe na foyer na yo. Lona nzambe na kata bana na yo. Na ndaku na yo. Lakisa bana nonjela nzambe. Grâce Luzolo soka zaki mutu moko mwana moko boye ayebi parole de Dieu alingaka ke koyiba kombo ya batu te, mais akomi kuna parce que aza na vie de prière te. Sunganga na partager vidéo oyo nzamba lola pambola bino na yaki na analyse filme o mutu na mutu sikoza komelanga ta na commentaire eloko nini etouché yo na filme na biso. Famille Libota toza na 2 dates na biso na 2027 kaka nde toyebi. En tout cas ba billet eza mwandambu to si ba billet deuxième date et oza malamu mingi. Ba billet deuxième date nanu esilité, carré d'or nanu esilité, ya $65 nanu esilité. To silisango ka mbala moko to betango dada et ozala malamu mingi. Rendez-vous na 2027. Famille Libota focus bima na distraction et ozala malamu. Bye.